Pour la côté musicien, bon, malheureusement, tout le monde musique nabiso ces dernières 10 années, ils ont moins une connotation un peu obscénique, c'est-à-dire obscène, pardon. Tout le monde qui ba scène, où ils présenter moi si ça vraiment dignité. Tout le monde a ba dépravation des mers, c'est comme moi ming départ, panze mon abango et puis ba scène, disons ba scène où ils présenter biso. Il est temps aussi tous on a ba valeur où ils ont ko kangisa biso lokola na ba bantu biso toza wa ba mindele peut-être te oyo pona bango maman na sous-vêtement ko soka na moi disons na bana et place moko pa biso za ba tabou moko oyo et sengeli petit kalaka bongo tozomona tango tomoni yango na niveau wana totikala na esika wana kozongisa lokumu epa ya mwasi mais pas ba musicien malheureusement tout le monde n'a pas de basali dans ces dernières 10 années surtout bien que balombo ba embela pe bon ngai soki na tel na ba musicien eza na musicien moko oyo ayemba bolingote o ayemba akondana ba mama bande kino sukeza alombo lombo atikala koyemba mwasi te ke na lingi yo o za kitoko bonzinga te lombo bande ko dénoncer malheureusement na ndenga mabe bamakamso andako lobeza bien abana beaucoup trop stigmatiser ba maman que yo boye longi gu do bamakambo dele o andako lobana bien qu'andako dénoncer ba makamso mais il faut aussi tout ça là avec beaucoup trop d'amour ceux qui ba faiblesse ezali ceux qui disons ceux qui moi si azokoka ko meka étape mon côté o esengela ça là vraiment faut côté les misaï na amour nyonso. Et puis ça vraiment la valeur voilà vraiment on a koloba pour un problème il y a moi ça en son bon il faut aussi trouver une chose basé ba business man so ina bi man to zina mobile na donc basé ba moko basé beaucoup trop na business na on peut sabino exemple mokier ouais en son c'est dit ambassadeur la paix bon wana nazo ko concéder yango pa na bon to si lokwa kaya moi sina ye aza pasteur ndenge tozoyoka aza pasteur mais na on peut sabino exemple au kolobake ce qui totali na bible pa makambu oyo esalama na babar par exemple eza vraiment compatible était na bible et bible lingara vraiment te makambu biso nous toyebi eleka na babar moto akoyi komela Alexé à langwe à ça n'importe quoi ba musique ezobeta makambu ebeleka ya mabezo leka parce que na kata bar moto a contredire ngate nzamba zala vraiment wana te donc tozomona mingi bisengweza et puis donc diable azala moins mingi wana mais azali moi si oyo azoko détenir club oyo ezosala lelo parmi ba club makasi ça la section na bakini ba boîte toison d'or wana d'une part alobi aza pasteur et de l'autre azo continuer ba business ne na bar na boîte na yo wana toison d'or na ebité bino ba mama bokabola parni to ko pesa moi ça lolenge boy so kaza pasteur bon le quoi azo soutenir que mobile neza musana certes bon aïe ça bisote que yé le quoi pasteur bar wana neza musana mais non ceux qui entre guillemets mobile na ebinzambete bon yé o ya ebinzambe pourquoi ko entretenir toujours ba bar comment akoye ko sala auto zomo na nezo sama na babu atwana wana eza point d'interrogation peut-être ngana to ko répondre un jour mais na pesi ba mama no sombote bazali ngai na rappeler ka kolobake position o nzamba pesa ke zake mokonzi eza mobali donc bino bozala soumise po balinga bino voilà mon mkiona zaena merci. Merci papa Nabiso chancelier, merci na ba mama nyonso o bozalaki na biso na nzela ya singa tokomi vraiment na suka ya bemission na biso toleka na kocha miziki na sima tokoyeba kopesa mama moko moi une minute koloba liloba ya suka oyo bokoki kolobela ba papa pe bandeko moi une minute po tokomi vraiment na suka émission na biso papa na biso mayamba moi le yembo moke Salon,
Lisolo.com. Malu katonda bakole kutonda nkumba kutonda nibalela kutonda ntonto kiwanyinga la pankati udika ine magele mululwe takwa kafama mwaka ya kwabu takweleleyi baba bashala batamu nanta takweleleyi takuwanyi musumbi jabila takwelele mutu yonso kutinima akwaka tukutubenga akweleleyi baba bashala batamu nanta takweleleyi amuwanyi munambi jachise takwelele mutu yonso kutinima kusedi mwine bamaridiaso alimanyechia malusendu kwatwagushi muntu yaso kutini mwene mumuchima mweyo yoyoyo kemai yoyoyo balumya muchima sendu kwazelomali akulu kwamba kusedi mwine kumanyimanyechia malusendu kwatwagushi muntu yonso kutini mwene mumuchima mweyo yoyoyo kemai yoyoyo balumyani muchima sendu bazalwamani muntu wamoni utuni kwende mwomusuma kapena nanu wanu bashayine bitagwe nalukawu basekusonga mibana nanu wakujani yakulwata nanu wamasanga mibakenye nanu wakulala mikupika kwe akwataba lidini bana babu akwataba lidani bakashe akwataba bajini bakele nanu akwataba kubuga matuna yoyoyo kemai amila ipakalo mado mugumelanye waditanda ukashikaye butamba bakwamba utele yeye ni malumuta alobwele muchabikamu nakuba mwene jipokomu wakwika kwene yoyoyo kemai muntu wabwele muchabikamu usekiseki mwinena kushama kumanyimanyechia amisendu matwagushi muntu yonso mujini mwene mumuchima mweyo yoyoyo kemai yoyoyo balumyani muchima sendu bazalwamani akulu kwamba kuseki mwinena kakumbina kumanyimanyechia amisendu matwagushi muntu yonso mujini mwene mumuchima mweyo yoyoyo kemai yoyoyo balumyani muchima sendu bazalwamani wemuswekuchina malwe sanga ulondepeine mikango ya unokwe wamadinaga munde mwebe nangenzambi webe kumpala kwa byonso nemekebele dibende walakanikantu kamukwekushabane. Merci papa na biso kuna mayamba kuna na régie na loyembo ya kitoko ya solo bandeko tokomi vraiment na suka ya sombele mpamba te lelo ezalaki mokolo ya bamama tolekana na lombango tolekana kopesa bamama na biso oyo ya bango maloba toleki na lombango topesa mama na biso compresseur Chantal Nkoshi ye aiba kopesa liloba na ye ya suka na mpokwa malelo eboto papa na biso merci ndenge vraiment au kambi biso na kimia nyonso tomeki communication toyaki nango besoin c'est vrai que ezali quand même journée pe ya fête tokonéglige papa na bandako te ndenge papa na biso chancelier a exhorté biso nous gardons toujours notre position dans kati ya bacteur conjugal parce que le but qui trouve une femme trouve le bonheur et femme soumise
soyez soumises donc pour toujours la soumission à papa Nabiso, mais nous leur demandons aussi de nous encadrer et surtout pour protéger Biso. Parce que tout a tellement trop exposé, il y a tout ce la makama et belé. Je crois que ceux qui papa va télémi va pési valeur na moi si nous sommes et cause à la chose qu'on s'est répété la société la bisoté na pési maman nous sommes au baviami la association la droit de l'homme à travers le monde entier qu'on peut savoir le sous disons moi un plus pour la soutenir moralement et c'est à Bazouami et Balembate toujours qu'on prenait droit à moi si qu'on nous a vraiment que nos intérêts et à moi si et à la quand même retrouver et puis partout où la qu'on défendre moi si Balembate Pambate biso surtout ça c'est malabaro pour interpeller surtout na ba o Bazouami na mboka ya poto awa na ba bisika bofandi na ba pays au Bazouami ceux qui oyoki ke bandeko basi bazali kosangana mpona kopesa makanisi surtout ya mboka na biso vraiment to se décourager to décourager bandeko mosusu oyo basali ya kotelema te ceux qui okoki koloba te monino akoki kotelema soutenir ye pesa ye courage po te asala yango eza kaka mpona intérêt ya population na biso surtout ya mboka na biso ezali konyokama merci mingi na bamama nyonso tozwami na ligne na kati ya radio lisolo na ndenge tolobi tokanga kaka bongo mutu moko te aya disons kobalola bamakanisi na biso to kokosa biso lisusu totelemi libela et toboyi bamanipulation toboyi yango partout tokozala et c'est tout simplement pour défendre la société na biso ce n'est pas pour que to ignorer bapapa na biso tozali mpona défendre la société congolaise et surtout na bamakambo oyo nyonso ezali kotala bonsomi bwa mboka nzambe apambola bino bipai nyonso bozwami et je crois que le 21 mars ya mois oyo lisusu soki nzambe asongi tokokuta na lisusu na cadre kaka ya mission parce que ezali mpe journée internationale ya lutte contre la discrimination à travers le monde entier wana tokopasole su bampoke ebele koleka mpona kolebela nyonso lelo tofandaki mingi na likambo oyo ya bamusicien surtout mwana na biso ndeko na biso oyo rason c'est vrai azali mwana mboka mais ntango asali mabe je crois il faut kodénoncer ye il faut vraiment kodénoncer ye po ameka korespecter basi ata kolelo oyo nyonso baza kosala ceux qui soutiennent à moi c'est ezate eloko moko ekoaboutir ezate mais moi je crois que il faut esalema na lolenge oyo esengeli donc c'est un métier mais abimisa bana ya batu na ndenge longo bali et surtout pour protéger les bango parce que ceux qui exposé bango ba violer bango les sous wana uzala malamu mingi te tikete zambe a pambola biso a pambola bino na bandako na bino na ba foyer na bino na ba misa na bino bipa nyonso bozwami to kuta les sous donc à ne pas oublier le 21 mars donc dans une semaine et demie pratiquement tu recoutes parce qu'il y a des journées où il y a la discrimination. Merci Maman Biso Chantal Nkoshi vraiment na intervention na autoloki na lombangu vraiment tous à la maman mukuse vraiment tu peux si Maman Biso igete mokonzi ba mama une minute na vraiment bolé kisate pambate bolé déjà 4 minutes to pesio maloba et boto. Tomoni Maman Nabiso. Et bon, papa Nabiso, moto yambo, Diana sur le foot de Vupertal. Merci beaucoup na émission ya poko moi lelo. Vraiment nzamba bénir maman nangana papa nanga tsaïde bango na kati ya émission a bénir pe mboka Nabiso Congo vraiment qui mieux la carte Nabiso maman. Merci beaucoup. Merci to l'équipe papa Nabiso Odom Pambu to pesier maloba. Na ebité papa Nabiso soka zali koyoka biso. OK, merci. Si donc Michel qui très bien de la bakaka ce que déjà le tant que le basu qui est là pour le basi déjà le droit na moto mais le basu kana ko basi ces ali ka et bano pour que nda obin sabino boza ba mama boza maele et le je 30 batiki bo lumu na ye ni bale bele ba sepeli na ngote et na ebite so di vi na ile boza ndenge ni atamta otambo na zo monika ke no aza adam. Eboto desive Nzamba Pambolo papa. Eboto Nzambe Apambola yo to l'équipe papa na biso chancelier to pesier maloba. Merci mingi papa DSV na pesi juste ba manyo sombote. Ba o baza na France kuna na lobby que je vous aime toutes. Et puis ba o baza na bamboka à Londres kuna lobby I love you ladies. Et puis ba o baza na Hollande avec Afani Yoli Moore.
yango nde loba nanga suka. Merci. Merci Toleki Nalombangu et puis maman Nabiso Mira Yesa. Merci oui, papa Diana, émission ezalaki vraiment bien. Mais le balanga suka kaka na senga na papa oyo vraiment bazana ndako ya monaka ki mama aza vraiment motivé na makambo etali mboka ba étouffer ba mama te ba soutenir ba mama parce que ba papa mususu bazana basi na ndako za koyeba te mwasi ozana epembeni eloko nini nzambe atakati na ye peut-être à travers mwasi ozana ye na ndako nde akosauver peuple congolais. Yango nazo senga na ba papa vraiment ba soutenir biso ba mama ba étouffer ba mama te mais ba tika vraiment biso ba mama to telema. Merci mingi et monsieur Zaki kitoko mingi. Au revoir. Et boto Toleki et puis maman na biso mise oyeba ko sukisa émission na liloba na ya asuka. Et boto papa DSV na balandino surtout ba mama nyo surtout baza koyoka biso lelo. Mama zongela lisusu esika na yo ya éducation na bana na kati na ndako benda bango matoi lakisa bango nini ba valeur ya biso ya culture na biso ezana ya bien nanu tozongela ko benda bana matoi tozongela ko libela bana o ebongeli pona bango pona bulamu na bango lobi na zongisi maloba. Merci Maman Nabiso Mise, merci Nabandeko Nyosu oyo bozalaki na biso na mpokwa mwalelo na masolo na biso ya se ya nzete esika oyo to yambaki ba mama na biso mpamba te lelo ezalaki mokolo ya ba mama. Tokomi vraiment na suka na pesi mbote na bandeko nyos o balandaki biso na mpoko malelo pe na pesi oyangai molongane mère Solange Gidorange malgré za kolanda biso musika mais tozali na toujours pemben na motema mbote na bandeko banso eboto. Radio Télé Lisolo.com. Viens mon amour,
et pourtant je suis innocente. Viens tout près de moi chérie, je t'en prie viens me consoler. Ma langue d'amour, ma baby, Samoura, je t'en prie viens me consoler. Samoura naza kobelela okoyokate, nazali komituna soki avenir nango. Chérie c'est toi que j'ai choisi, kasi ya moye ngai nakokoka te. Samoura tu